Mbote bandeko ya solo bongo pena to yeli susu kaka solo bongo pena kotangela bino mokanda na biso ya les saboteurs de l'authenticité ya solo bongo pena bandeko tokomi na suka ndenge nauta koloba na mokanda oyo eleki ya solo bongo pena tokomi na suka tosukaki solo bongo pena maloba elekaki mingi tosukaki bongo solo pena na nzela Kongo yango wana toyekaka kotatamana kotanga lisusu yango wana esengeli nanga bolimbisa bandeko namilakisa epa na bino ngai kombo na ngai Zikoti Mayuma tembo dia mwanda mama na ngai azwami solo bongo mpenza na etuka ya bwende tata na ngai azwami na etuka ya kindamba yango ngai nazali bwende kindamba yenge keno makesa yenge mutatu kiamase mono vantadise no kumbame Zikoti Mayuma tembo dia mwanda ngudi ame vuilu muvula la bwende sedi ame vuilu muvula la kindamba idina mono imwe bwende kindamba kedika kibeni batangi ngina tata manatanga kanda dieto dia lo saboteur de l'authenticité bo bayiza voiza kinkulu kietu ya solo bongo bena bandeko natanga kinzela ya mitano la religion universelle bongo solo bongo bena nasuka kina le Bukongo autrement dit Nzila Congo, parenthèse, la voix Congo et la religion universelle adaptée à la mentalité de la race noire mondiale. Ya solo bongo pena bateko ya mote to tata mana kotanga mukanda na biso esenge na ngai na tsela bino nzembo oyo ya na biso avali na Congo na fois ya yankari ye penda muta kotela biso pena guitare na bundulia Congo na basete makambo surtout ya wana après bayaki kodiabolize na banani na balubondo mikolo bitumba ezali kaka na lubondo oyo azali kobebisa libundu na biso oyo bato bakufela bato bamona bapasi ya ndenge na ndenge kobebisa ya solo oyo bakodiabolize bana ya longi bamona basu tata na bango te mwana ya longi mbuta landu alalaka libanda na malili lokola clochard na ndako oyo bana na bamemela babrike bamakesa bamemela babrike bato mosusu bazo kodondwa kuna et le président du parti bazo kokota na lupango bazo kobima bazo komona mbuta landu na porte. Quelle morale? Mbongo kwandi bayizila ndenge tulobaka bayela kaka mbongo na bango bawo vumu kwao vumu kwao kaka beta sadila bazo salila kaka libumu yango esengeli na biso to lobela bango po tokozonga lisusu mate na oyo nyonso ezokoleka esengeli na soko loba matondo bandeko ya yankari oyo ayemba muyimbu oyo ye mpe badiaboliza ye yankari kaka na ekipe ya balubondo asolo toyoka nzembo banzembo kitoko mongongo kitoko ya yankari yenge kia kuya yankari kuna koyenina ale toyoka moke bolimisa bandeko na telema moke nazo mai oyoka muyimbu Imunzila Congo, Tamando, Mamate, Simi Kanana, Amanato, Invanieto, Simi Kanana, Kamangaketo, Zinto Moiseto, Banani Vonde Soa, Abanindele, Antikanda Dendonde, Zinto Moiseto, Zameni Vonde Soa, Abanindele, Simi Kanana, Kambangaketo.
Nzila Kongo yena mpulusu. Matondo bambutai bayaya ya solo bongo penato eki koyokaka i mwanda Congo inzambi yetu mwanda Congo donc eza archange na biso ndenge bamindele mafumu yesu bango yawe ba islam bango ala misusu ningilo donc na zikuna biso tozalaka na mwanda Congo yende tumwa donc archange na biso matondo bampangi yango na sengeli na ngana tata mana kotanga sengeli na ngana lata maneti po ete nazo kokosote na maina zo kotanga so bon to continue de la mibale. L'islam est la religion islam adaptée à la mentalité des arabes. Le bouddhisme est la religion universelle adaptée à la mentalité des asiatiques. Le christianisme est la religion universelle adaptée à la mentalité des blancs. C'est Bouddha, un asiatique qui est au centre du bouddhisme. C'est Jésus, un blanc qui est au centre du christianisme. C'est Mahomet, un arabe qui est au cœur de l'islam. C'est Longa Congo, un noir qui est au cœur de Bukongo, de Nzila Congo. Moni nasuka wa neti longa ko ngai baike nasuka makamno so ki na Nzila Congo. Uzomona awa nyo zongisa ka Nzila Congo. Zongisa ka Nzila Congo. Donc baye baike leona otanga mukando asuka ndenge na okenda ngabe na Nzila Congo. Donc bêtise zo sala mona kisasa kuna na mpumbu na batu mo ben dividu mo boye. Bazoko bebisa ba fasili ngomba ba kotili biso infiltration nene na kata ya dibundu moyen to tata manasu musala na sona nenga kedika ezate trop position de faiblesse. Donc so to tali malamu po tamususu ya solo bandeko na ngai mingi bandeko na ngai ko bozana na kabeka kitwa di bena Congo bozana nzela na bino bozana déception après be fort o bosala ki pona kuganga na nzela ya banet solo légitimité wana ya kuganga ya kusilika bozana ngo penda po eza lokola grande déception et pas na bino kasi biso pe tozana déception na biso na kati ya bondo ya Congo. Alors sentiment o bino bozana ngo tanga bo limisa nga bandeko na kota na bandeko na kabeka parce que c'est très important o musala o bango zo sala pona mabeli na biso ya Congo et c'est très important. Alors sentiment wana o bino bozalaki na ngo na kati oyo ya déception bozana ngo sikoyo na kati ya makambo oyo eleki na Congo. Donc na koki koloba te ke bozana raison à 100% bokoko zala na raison na bino po c'est trop fort bokendaki trop fort pour nous défendre longi lobelaki bogangaki après bozo déception. Alors sentiment ya déception wana comprendre que pourra mais bisope na kati ya bondo ya Congo tozana ngo. Alors bino bozana kati ya bondo ya Congo te c'est facile à s'exprimer boloba nyonso bozana ngo pour ça et bisope toza ebele ou tozana ba déception mais moyen to lobela longi directement parce que biso toyebi na kati tozana kati ya ndako toyebi makambo ezoleka bolimbisi bandeko toyebi makambo ezoleka. Alors moyen lolenge ya ko taper sur longue directement ezate. Donc bato ya ko taquer directement eza le Congolo o to bengi
donc ne babenga na lingala ya facile singa wana ezingi longi bango nde baza mabe parce que longi ayebi ke aza infiltré ça il est seul aza infiltré ayebi yango spirituellement ayebi yango mais naki musuni aza lié moyen asala eza te yango wana atiki makambo ndenge ezokokende so bolandi video malamu bokoya komona ke basololi na bango yaya wana Nyakeru akende na Congo central bon faut kozwa makambo na contexte pena oyo ndenge makambo eza yaya wana akende na Congo central tomona biso sambilili ndenge akendeki alors na mboka nyonso yaya wana azali koleka po toloba bavile te na mboka nyonso parce que Congo central bamboka eza na nzela wana nyonso bamboka nyonso azali koleka azomona effigie ya longi ya Congo nde Mwanda Nsemi nzela mobimba tina suka amoni beeffigie ya nde Mwanda Nsemi bato nyonso bazoganga bazolakisa bafoto bazoloba parce que longi ndenge aza ndenge wana aza na résidence surveillée bandeko na ngai ya Kabeka aza na telefone te aza na droit kosala video te aza na droit kobima même na porte lupango na ye te biloko wana fo bozanga considération aza na telefone te donc yaya wana ntango ake Congo central makambo ya moni kuna ezala na kimpeve to na kimusuni nga nayebi te mais oyo eza na kimusuni amoni makambo kuna nzela nyonso aleki effigie ya longi partout bato baoreklame longi parce que aza na résidence surveillée aza na posa ya liberté na ye bamakesa na ye baza na posa bamonaka ye akomi mokolo aza na droit aza na ye mpe mutuka ake kotambola ye na Congo central ake kopesa bapeple na ye bambote biso bakongo tolingelaka ye ndenge wana alors aza na résidence surveillée ndenge abimaki wana normalement esengelaki akende kotambola na ye na Congo central akende na fief na ye akende kose rafraîchir azwa moto na ye bamakesa bayebi yango ke ifala ya bakongo bayebi yango bunduli ya Congo ndenge eza na Congo central fo bayeba ke 70% mpona koloba 100% te 70% c'est bunduli ya Congo marge na mayala na politique baza dispersé mais 70% c'est bunduli ya Congo imaginez-vous sikoyo ke 70% ya bakongo baza bunduli ya Congo mais bazomona longi te moyebi bakende kotala ye eza te parce que aza na résidence surveillée avec bamilitaire liboso ya porte alors ntango yaya wana akei tout peuple mokongo a manifesté besoin ya komona longi ya Congo alors yaya wana akendaki na ye ndenge wana ntango azongi amoni tata oyo aza moto akosakana na ye te du naza na obligation nakende kotala ye donc wana siko conscience ya yaya wana moto ezoloba pourquoi parce que akutanaki mpe na banotaire kuna akutaki mpe na badoléance mais parmi badoléance ya bapeuple oyo bazalaki na nzela c'est le makesa de bunduli ya Congo bazoreklame longi na bango alors amoremarke mpo na ngai na entourage azalaki nango peut-être babino eke na biso bakongo ezalaka te okende na mboka ya leader ya bakongo leader ya bakongo okendaki komona ye te ayambo te yozwa nzela sengelaki na yo okende komona leader ya bakongo ye nde moto akopesa yo nzela mpo okoka kokota na mboka na ye kasi ye akendaki ndenge wana lokola ake kuna kutani naza sûr et certain kuna nde bayebisi bapesi malongi ke non biso batalelaka biso ndenge wana te il faut kende liboso epa na ye nsima nde oyaki bolokola so ye moye tozongisa yo eza te kasi soki okei okende kotala ye elongi ya Congo ayebaki arrivé ya mwasi ya Mbuta Tshilombo te ya Nyakeru ayebaki arrivé na ye te mais bato baza na lukongolo na ye le président le vice-président du parti le secrétaire Yaya Lubondo bato mosusu baza kuna tout ça na bureau politique tout bayebaki sauf longi ya Congo okomona visite wana
bato mosusu bapreparaki yango me balongi ya kongo apreparaki yango te. Et voilà le pourquoi akendaki kuna. Mais soki omoni ke ntango mosusu bavideo mpenza oyo longi alobaki ezobima te, allez-y comprendre, longi atiaka lolemo monene na se te. Longi atiaka lolemo monene na se te. Il dit tout ce qu'il pense tout haut pendant que les autres parlent tout bas. Et les revendications ya longi eza mabele ya Congo, et puis na ba misala, ba cadre, ba société, ba entreprise, tout eza na maboko ya ba paya. Je pense que balobelaki yango. Mais bato bazoko bebisa mosala eza le Congolo ya nkaka. Ba vrai cadre na ye oyo penda ba académicien oyo basala bundu ya Congo baza na ye te. Tous ceux qui sont là, c'est les bricoleurs. Bayebi Bukongo te, bayebi eloko te, à part le vice-président, mais il est dans la fausseté maintenant. Toza sona posa na ye te. Yango nomoni biso ba mosusu na BDM to longwe na biso. Toke na biso pa yibato baza na botosi baza na nzela Congo. Oyo ne fula matingu atikela biso. Ya futela biso mbeka zonga na ye na mokila molimo ake kofunda makambo kuna. Yangwana biso sikoyo totikali kotatamana na mosala ya mayala tosalela kuna ya kinzambe ya kimpeve na bundu ya Congo. Bokanisa te bokozwa bundu ya Congo. Makila itanga na oluozi bandeko bakufa makambo ebele po ba inutile te baya kozwa bundu ya Congo. Bundu ya Congo kanika bwe. Bokotikalaka na yango te. Kanika bwe. Bino boyelaka libumu bo continue mabumu bo tonisa mabumu na bino bo sala ba pharmacie ndenge bozo sala ba pharmacie bo lesaka basi na bino bo komba bumu minene et tout ça là boyebi ko lobate na voie publique na ba réseaux sociaux boyebi lobate toujours les injures toujours bundu ya Congo eza susu na luzitu te yango foto kabula bundu ya Congo ya malamu eke kuna pa na biso oyo botika na bino ki fanfala za bantu to tikeli bino ngo batona bapangi oyo ezalaki kaka mpona bandeko na nga kabeka mpona kolendisa bino ke botatama na mosala na bino epuis page wana botourne yango biso bato toza sympathisant na bino parce que nga naza nanga membre effectif ya kabeka te mais naza nanga sympathisant parce que bozosala eloko moko oyo mutu nyonso to azwi malongi na bundu ya Congo akoki jamais koignore bino parce que eza bitumba oyo biso tobanda bunda banda kala. Alors, bino bozwi relais, bo continuer yango, bo tika yango te, bo tatama na mosala na bino, esengeli na bino te boloba ke bato bundu ya Congo. Wana boloba na BDM, bato baza na entourage en kaka. Parce que si bozo généraliser bundu ya Congo, mes frères et sœurs, même Kabeka pa est implanté na Congo de Kati, beaucoup mona que le maximum c'est les membres de BDK. Yango na ina loba na bambuta na biso. Tant bozo tia les explications longue ayambi mutu et puis ba makesa ba pesa mino explication ba makesa BDK ça n'a pas de sens voyons explication ni to pesa biso nyo sozaki surpris logo abino. Donc normalement fallait na privé bon consulter biso qu'est-ce qui se passe là-bas donc to pesa mino explication o to yebi to to la information simanango to lobeli bino. Mais allez passer comme ça, dire tout ça explication. Quelle explication tu repères? Parce que qui toi dit qu'il y a des béna Congo. Et il y a des chrétiens, des kimbangis, des protestants, des musulmans, tous ceux qui composent les terres Congo. Alors, tant qu'il y a des Kabila, il faut pas faire cette explication. Tant qu'il y a des Paris, il faut pas faire cette explication. Eza leader na biso na bundu ya Congo za na bundu ya Congo azali tout le monde na biso longi na biso na mayala aza leader ya BDM. Alors ceux qui a eu décision na likamo quelconque ça ne me concerne pas en tant qu'individu pour nazana ba sentiment na bundu ya Congo nazana kabeka na ya kopesa explication bien comme adversaire parce que na koyoka mutawaiza on dirait tous ba adversaire donc qu'est-ce que nous on a à voir? En plus,
les membres de KBK, ou dans un groupe ou dans la diaspora, ça ne nous concerne même pas. Il y a un individu ou il y a manifesté qui n'a pas un gire, mais ça ne nous concerne pas tout le monde. Donc, voilà, les gens un peu dire Nabino, moi, à rapport à Nabiso, ma caisse à Bundulia Congo. Parce que Bundulia Congo, et ça affaire, il y a, pas nous sommes quand Bundulia Congo, et ça affaire, il y a, tout y a né moins dans non, Bundulia Congo exista depuis. Longia Congo aye ko zongi sango netorba na Kikongo vakiando kianzi tusu aye ko zongi sa Bukongo na kiti nango ya Bukonzi. Bundulia Congo exista depuis Mukongo azala na mokili. Ça c'est Bundu dia Congo. Ne baye ko zongi sango vanakiando kianzi tusu. Ne to bungaka Longia Congo aye ko zongi sa la biso yango. Alors, tant que Bundulia Congo, je pense que je vais me poser un clin au cas. Diamatondo, Bampangiza, parce que Bundulia Congo, Nakata Bukongo, na Bukongo, il y a toute une culture Congo. Tant que Zolia Pondu, Sakamadeso, Zolia Wangila, Zolia Mbika, Nakati, il y a Bukongo. Voilà un peu, Baninga Nangai, il y a Kabeka, Totata Namusa, Nabiso de Sala, même Naba aide aux Ezali que. Conseil, ma longi, même de temps en temps, tu as nabino, beaucoup en aposa nabiso, tu as en aposa nabino, tu as liba complémentarité, toujours se compléter, toujours se compléter. Botika pour viser biso parce que nous sommes partis, il y a beaucoup de Congo parce que il y a des papes qui peuvent faire des bêtises, mais vous avez des catholiques qui ne vous avez na batumsusu baza batafailu baza kuna vous avez na batumsusu baza Moïse Katumbi baza kuna. Donc il faut pas viser les maquettes de Bundulia Congo, il faut viser plutôt ceux qui font mal, des personnes par exemple. Diamatondo bambuta na ngai to tata mana kotanga. Voilà, c'est Longia Congo, un noir qui est au cœur de Bukongo, de Nzila Congo, comme je viens de le dire. Voilà la sagesse de Dieu pour sauver un peuple donné. Un peuple donné, Dieu se sert toujours d'un fils de ce peuple, d'un grand initié qui connaît la mentalité de son peuple. Les Bukongo, le bouddhisme, le christianisme, l'islam, l'unité dans la diversité, telle est la loi de la nature, de l'univers, car Dieu est opposé à la monotonie, à la standardisation. Ainsi, Dieu a créé plusieurs races, plusieurs sortes d'arbres, plusieurs sortes d'animaux, d'oiseaux, de poissons, de créatures, plusieurs races d'hommes et plusieurs religions spécifiques adaptées à la mentalité des différentes races de la planète Terre. Différentes races de la planète Terre, je dirais. Les ciels prônent l'unité dans la diversité dans la complémentarité de l'islam, du Bukongo, du bouddhisme, du christianisme. C'est l'intolérance et l'intégrisme du christianisme colonial qui sont responsables de la guerre des religions sur la planète Terre. Réduire la forêt à une seule espèce d'arbre, c'est introduire la pauvreté dans cette forêt, qui est très riche par sa diversité d'arbres. Supprimer l'islam, le bouddhisme, le Bukongo pour ne laisser que le christianisme colonial, c'est appauvrir le patrimoine culturel de l'humanité, d'aller à l'encontre de la loi de la nature qui prône l'unité dans la diversité. La Bible a beaucoup de choses à envier au Makaba dans le cadre de la complémentarité des messages révélés pour le bien-être des fils des hommes qui sont aussi les fils de Dieu, du même auteur. Bon, voilà. Bien sûr, on a 88, alors que la Bible a beaucoup de choses à envier au Makaba. Bande konangai okomona batu mingi biso ba makesa na biso mingi ya Bundulia Congo baza sollicité na ba université na États-Unis
et puis na Rome parce que bazolinga basa la Bible mosusu okomona bango bazo solliciter bango baki nopesa ba cours ya bukongo na États-Unis topé na Rome a bazo lukaka ndenge nini bakozwa makambo oyo po bamona ke seke la bukongo po batia yango lisusu na Bible po balamba lisusu bandeko na biso malamu. Donc balambela bango siko na mai na bango moko ozomona yango wana siko bandeko na ngai mayele ekenge lokola niao makambo longi akomango depuis 1988 metala lelo tozomona ke ekomi kokokisama ya solo longi akongo aza ntumwa nzambe oyo asali mosala na ye ndenge elongo bani mpe ndenge ekoki kasi bato bayaka kaka kobebisa misala ntumwa nzambe eti baoyo baza kuna bakibangu bawampuna baye kobebisa mosala ya longi ya Kongo epuis toza na bato mosusu oyo bazo comprendre de travers bazo kovilipande muta na biso putu lusembo sans pour autant connaître la profondeur de Bukongo le bundu ya Kongo et mosala nini bakongo bayela na mokili ya se parce que na Bukongo toza na bibele na kati oyo bamisusu bayebi te bazomona kaka longi ya Kongo ndenge wana oyo soko lobi boyo fingi longi ya Kongo non tozosala kaka oyo eyalakisa biso toza na kati ya makaba toza na kati ya misiku oyo nyonso eza en dehors de makongo makaba na misiku cela ne nous concerne pas ezolo sali faut pas lobelango ndenge longo bani toza na sentiment te toza makesa toza bifafala za bantu te toza makesa madedama na yango wana biso ngai surtout nazwi na nga Paul ya nzela Kongo pa ba radical bazali kuna na nzela Kongo ba conservateur kaburi ya kanku nde bozo benga ngo kaburi ya kanku nga na kombe na nga na nzela Kongo na kaburi ya kanku ya solo bandeko na ngai soki tokomi awa tosilisi kasi bokomona bongo du même auteur de 1986 à 95 ne Mwanansemi chef spirituel de Bundu ya Congo a déjà écrit et publié les livres suivants. Au Mona, numéro 1 en français, et bien en français, donc l'authenticité de la religion, la révalorisation de nos langues africaines, voici Munukutuba, au Mona, donc les statuts de Bundu ya Congo, et Bandi Wana en français, na 1, tina 53 livres, Wana Kaka na 95. Après la commune ya Congo, et Bandi Malongi Maminu, Kubama, Kindoki, Nzambi za Banzenza, Nzambi za Nzenza, Mvuluzi wa Nsompa, Kiese Mutanga Bibila, Benabeto, Louisa Sonama, donc Ebandi na 54, Ti na 121. Donc, Nkama Mosi, Makumuli Mosi. Donc, Kotoyoko, na Tukumi Bale, na Moko. Zitisa, Fumwa, Lumpango. Fuma Lupango. Zitisa, Fuma Lupango. C'est intéressant, on le connaît en Tosa mokolo lopango. En d'autres termes, tosa mokolo mboka, mokolo mabele. Donc, voilà, tina 95, tomoni 121 livres. Oyo, akomi. Mais tomoni, makongo na makaba, ezate. Donc, tokoloba 123 déjà. Parce que makongo na makaba ekonoma déjà avant. Yamatondo wapangi na ngai ndenge na lobaki mbaleleki, mbaleko ya na otanga balkanisation. Kombo ezoko bangisa asima eza na kati ezali kaka po édifier biso sima nango nakotanga malongi ma BDM donc la politique oyo ekosalama na Congo très édifiant eza na Congo na mona kolimbola na lingala kasi nakoki po kozwa mayala oyo eza na français na mona ta mosusu pe kotanga yango to koba na kotanga mikanda na biso na nzila Congo na yango bandeko na ngai na suki awa ya solo ete botika malamu mboka bino muzola ngangu elendo ya bakulu beto botika la malamu na bolingo nyonso na mayele nyonso pe na nguya nyonso ya bakoko na biso ingeta ibobo e ibobo boyoka muyimbo nzembo nyonso nazotia awa eza na ntina bandeko na ngai oyo yankari kaka oyo
ba diaboliser na lubondo pour pousser na première na l'homme te yim ta koma ba nzembo Mweni funzani Tungukeni Kanuza zansono Nsilanga vuvu Tani na mwela ani Kanuza zansono Tani ani Nsilanga vuvu Tani na mwela ani Kanuza zansono Tanto zelosiona ennemi alinga bota abotola amna ayiba amna arracher ziona nakoki komona ennemi na ngai nakoki kobanga ennemi na ngai te mpo yo ozali tata nzambe tuongoko kangeye semi hanza oyo ozali mokeli semi ezali kokreye mokeli epa na yo tata nzambe na ngai na tiaka elikya na ngai batela molimo na ngai ntango nyonso Nisilanga vuvu tani na mwela ani protège mon âme tous le temps tani na mwela ami ntango za wonso batela bomoi